Balobi transformation des transformations. Mwasi yeba ndenge ya kusala eloko. Mwasi yeba ndenge ya kubungisa. Mwasi yeba ndenge ya ko transformer eloko. Mwasi yeba ndenge nini ya ko kusala ba décor na yo na ndenge nyonso. Oyo bomona ndenge salle de bain nga ezali l'autre memango na idéologie ya likolo ya ko transformer ngo po et ça la paix mis sur moi bien et ça la paix mis sur moi elengi leur au côté na salle de bain na obwe au sentir le coin ndeti oza pe na kati ya mikili ezati ke au côté na kati ya salle de bain na obwe au sentir ndeti kaka wana na ndeti kaka wana na maluku ndeti kaka ozano na mbandaka ti yaya mwasi to yekola to landa ndenge nini to kosala décor na biso Tala. Umoja ado na forme. Elo mo balobi mwasi foye kola ndenge ya ko créer ndenge ya ko sala eloko. Sikoyo ba basket na nga oyo. Nazo créer lango eloko awa. Donc na tala ndenge ni na sala na forme awa. Eza alukwa espace na nga moko oyo na lingi na utiliser pour na kotaka biloko moi ba savon moi ba nini oyebi kaka donc yango awa na mesure yango déjà te ekokoka pona na mesure yango pona ventilateur wana donc la moni que c'est bon ekokoka siko na okisa ba basket nanga na yakisa bino ndenge nini nakoki kokangisa ngo po ekoma lokola étagère nanga ya ko salilaka kotilaka ba savon tolandi tata ina bon awa tomoni singa oyo yango ndi nazo utiliser pona nakanga ba basket nanga donc bomoni déjà awa basket nanga mibale eza ya kokangama on a utilisé singa oyo yango ndizo servir nga lelo na sala na former nini na ngai storage na ngai ya ba savon nazo continuer ndeka na sali
yakangi mibale oyo sikoyo nalakisa bino ndenge nini ya kobanga storage yango. Ozwi awa boye okangisi boye bolimbisa okangisi boye awa nazwi singala nga nakotisi koto oyo nazwi nabimisi yango place oyo emina zwa caméra bien pour ça pour ba atantine bamona ndenge nini tosala eloko yango. Nakotisi boye nazwi awa nakotisi awa mpona attache nango omoni na serre awa siko nde na serre boye basinga oyo etikala boye te basinga oyo na okata yango a partir awa na okata yango. Donc nde moko nde nasali place wana eza nde moko naosala su a na se mpona eserre storage nanga ekangama. Emi nakata omoni sikoyo ekangami babasket nanga nyonso mpe ekangami sikoyo moni nde natie oyo boye nyonso tu mibale mina kam close nyonso tu mibale nazwi sikoyo sete nazokanga yango boye awa naobeta yango sete na mire donc ekangama basete yango nazo nango ebele na poche. Donc yo mama yeba ndenge ya kokreye eloko bomoni donc na attache yango kuna sete oyo ebebi nalongoli yango bomoni nde na attache yango donc evandi vraiment nde eza boye ekobouge lisusu te ekobouge te donc etikali bongo nazosala sikoyo nazo Jésus ai natutani awa sikoyo naokata basinga na nga oyo nakangaki basket na ngai bomo nango omoni donc nde esali boye nde mpe naosala na mosusu awa sikoyo bomoni ndenge na forme nini na nga espace na nga ya kotia basavon sikoyo nazoplace babiloko na ngai ya beauté nazoplace biloko na ngai ya beauté ezwi place babiloko na ngai ya beauté ezwi place moni donc balobi mwasi créer yeba ndenge ya kosala eloko yeba ndenge ya kosala eloko yes kata emina oyo nabandi kosalela hot glue na ngai nazosalela mpona nakole zelaso natiango na molai boye yes I think no boye kaka yeah nazokole miwari na ngai ezobanda na plasi balobi yaya mwasi ekola ndenge ya kosala eloko na kati ya bathroom na yo place oyo oyaka kosala baswin na yo fo luka ezalaka mpe esthétique mpo esala mwa bien na miso yo oyebi kaka katata emina bon awa sikoyo bozomona oyo eza vinyle nazotiango awa na mur please. Don't stop pulling the way. Yeah. On les a venir. La zone na tiango sikoyo na mur après na créer elo moko a bomona bosekela na. Kata emina kata. Kata la ndenge zoke ça c'est ça. Kita on a c'est. Here.
Yeah, bend that. Put it down a little bit. I don't want that thing to show up, you know. Hold it properly, okay? I go more now. Now so, get the water set. Now so I set it na poche na raposi na bina kitaka na kangaka esa bien te. Donc c'était de la poche na nga. Ya on est servi nga pour na kanga eloko. Una kanga eloko. Toko kende, toko koba. Balobi ya yekola ndenge ya kosala eloko e. Ça va joli na ça bébé na biso ya yeba kosala elako biloko mosusu omoi sikoyo ntina ngalinga kocreye zanie po na façon ya odimine mpe dépense biloko mosusu okozala nango na okozala nango na makanisi ya osala mpona obongisa ndako nao mais so bano calculer osomba biloko wana osomba na ofuta na moto akomontele yo donc mbongo na mbongo sika nini tosala po eyebolaka ndenge ya kocreye zaobanga nazala na nyonso nazala na basete nazala na marto nazala na nyonso nazala na tournevis na tout yango naopesa bino mayele nabi natikako kobombaka nde nasalaka eloko nalakisa mpe bino basi lokola ngai ndenge nini oya kocreye eloko ya mabe te isn't ya mabe te te napusana naza na petite amie azoyedenga mpona kotia mpona kocreye eloko tamitika omoni yango nde evandi da na likolo bien sikoyo mpo ezala bien classe tamisimba mpona na se aka nde boomona ndo na bandi système ya kocreye naosa sikoyo ba joli na kocreye ba joli na kocreye ba joli damir ba jolibilité awa ba joli damir kabone na okonsuler elanga akonde na mongeini eisuki natikol natematipuna akana tikosala na classe wana ale aota sikoyo koto oyo